chaîne de la diaspora congolaise. Merci Nabandeko Banyoso Bazali Kolanda Biso na Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tozali awa na centre Kimbangiste esika wapi milulu minene mizali kosalama ya mbotama ya papa ya Lunganda oyo asilaki kobotama le 25 mai lelo bazali kosepela mokolo moye mwa mbotama omoni ba Kimbangiste nyonso bauti bisika na bisika bauti bisika ebele baye na centre Kimbangiste pona ko sepela mbotama ya tata ya Lunganda oyo abotamaka mokolo ya lelo le 25 mai lelo deja azali koko kisama papa ya Lunganda Kiangani oyo azalaki moko ya mokambi ya église Simo Kimbangu ya Simo Kimbangu lelo nde ezali mokolo oyo abotamaki. Merci Nabino tokoluka kokota na kati kozwa ba intervenant moko na moko balingi ko intervenir na micro na biso ya Eco Dynamique Télévision boyo kabango ndenge nini bakolo baba impression na bango ekozala nini par rapport ya mokolo mwa lelo. Mbote ndeko mbote kombo nonani comment on Papa José oyo posa na bandeko bamona yo tokoki koyeba Papa José awa lelo bozali kosepela nini? Bon lelo toza na fête ya mbotama ya papa dia Lungana. Bozali na fête ya mbotama ya papa dia Lungana bandeko oyo bazali ba Kimbangiste te bakoki ko retenir journée ya lelo ezali journée kaka fête ezali mokolo botamaki ou bien nini beta moi historique bandeko ba oyo bazali kolanda bayeba. Bon ponanga eloko na koloba pona bato oyo bazoyeba te oyo bayebi nanu te vraiment biso ba Kimbangiste tolobi fête ya mbotama ya nkolo Yesu. Alors il faut toyeba ke ezali fête ya biso ba Kimbangiste te mais ezali fête ya mokili mobimba faut toyeba yango ke mbotama oyo ya lelo ya le 25 mai ezali mbotama ya nkolo Yesu oyo abotamaka na bayuda ayeko botama lisusu epa biso puisque alaka ke akolongola likambo yango akopesa yango na bato oyo bakoyeba tina nango bakopesa yango valeur yango kolo Yesu abotama epai na biso papa dia Lungana a changer nzoto kuna asalaki mundele epai na biso akomi poso moyindo yango bayindo vraiment surtout biso africain photo yeba likambo oyo eza ya biso yo ozolanda biso lokola ozawana yeba yango ke eza likambo ya ko négliger te ko finga pamba te pusana pembeni ya Kimbangiste a cleurcir yo aibisa yo nini ezali mukolo lelo eza nini puisque yo okoloba oyo lingi kasi tango bakotalisa yo okoyeba ke oui ya solo ezali mbotama ya nkolo Yesu donc ezali non wala ba Kimbangiste te kasi ezali ya ngai na yo ya mokili mobimba. Est-ce que papa Simo Kimbangu ou bien papa dia Lunganda bazali vraiment ba messi ya solo est-ce que ba biksi mboka na biso Congo? Oui, ceux qui pondent bango te vraiment lelo oyo na habité biso ba yindo mbeto sa ndenge nini mais grâce à bango grâce à papa Simo Kimbangu nde biso ba yindo lelo to saboye to so telima to komi motu mundu akomi mukonzi na place songolo pakala liboso ezalaka te mais lelo oyo motu mundu akomi mukonzi azo konza pe entreprise moko boy azo konza compagnie moko boy donc c'est grâce à bango nde biso lelo to saboye. Vraiment, yango pena ezobala na makasi. Lelo ezali mbotama ya papa dia Lungana nkolo Yesu. Tala caméra. Mbotama ya papa dia Lungana nkolo Yesu. Po na ya lobaka ke na kolungula likambo yo na liboto na kopesa libota mususu. Aya na kati na biso na Congo pe na ba Congo. Aza incarnation ya Jésus Christ papa dia Lungana Kiangani. Même ce que tu as dit, na Bible ezali accomplissement aye kokokisa. Aye kokokisa. Alors verset ni papa. Sur verset ba wana na ebité mais ba yebi sabino ka gena kata Bible ezali. Ezali ba verset ezali. Oro pesa verset ngo. O komba papa dia Lungana. Dia Lungana eza accomplissement. Eza en français. Na kikongo eza dia Lungana kokokisa. Moi accomplissement na Bible ezali mais dia Lungana na kikongo ezate. Oh mais tango tangango accomplissement ça veut dire que na kikongo la kisi dia Lungana na linga lesi kokokisa
Si quoi est par rapport il y a vie à Congolais, par rapport il y a souffrance à Congolais, Papa Dialunga na oyo aza accomplissement, accomplir, aeko kisanini na kati ya mboka na biso. Mission na ye, po aye pa na biso ko bota mbala mibale. Mission ezalaki nini? Ba imboka ba kolanda yo, mission ya Tata Dialunga na mokili ase ezalaki nini? Ko bikisa biso batu mwindu, ko pesa biso bosomi, ko komisa biso na valeur. Sikawa ndenge ba Congolais, ndenge peuple mwindu, indo ba ko vivre, est-ce que pona yo na mission ya Papa Dialunga na ekokisa mito ekokisa mito. Moyo o tozo vivango lelo ba crise eloba makakala bana 1920 papa simingi mbanga loba kango. Likambo tokotala na mutu ya mutu te totala ye Tata Nzambe. Likambo tozo mona lelo eza na mutu ya mutu moko te. Foto taila ye Tata Nzambe. Ko aloba kango. Papa simingi mbanga 1920 aloba kama mutu tozo mona crise ya lelo. O tozo mona lelo papa simingi mbanga loba kango. Papa lobi totala elango na mutu ya mutu te. Foto luka Tata Nzambe, to luka Nzambe nini ya kobongisa pasi oyo. Soto yebi Tata Simoki Mbangu te, pasi na biso mutu munde kosila te. Surtout na Congo. Papa Dialunga na pona yo azanani. Papa Dialunga na zali nkolo Yesu Kristo na mbala liboso abota makakuna na bayuda. Ye wana Emmanuel sikoyo abongwa na yeko bota mela biso awa na ba Congo. Ye wana Tata Dialunga ni kianga ni Salmo. Ba Congolais oyo bazali kotala yo bayebi Tata Dialunga na te kiangani te bakoki ko retenir nini na journée ya lelo. Bango bakomiye bate bazana molili kasi bako sutuka ba mosusu bayebi kasi mingi bayebi te bako tala kaka lokwa likambo ya liseki nde likambo ya solo. Kombo ya Tata Dialunga na balobi na Kikongo ezali na Kikongo Dialunga na lokota ya français ezali accomplissement koko kisama tolingi toyeba pona yo Papa Dialunga na mission ayaki nango est-ce que akokisi yango bia akokisi yango na inote mission ya yaki nango akokisi yango alobi na kokende na kotindela bino molimo mosatu ye wana akozana na bino libela ye wana Tata Simoki Mbango kiangani. Okoyebisa bato nyonso bazali na bobungi o balingaka Tata Dialunga na te o balingaka église kimbangiste te okoyebisa bango nini? Na koyebisa bango basala bozoba te Nzambe na biso ye wana basosola nzela mosusu ezali te kaka ye nde moto akobikisa yo na ngai. Matondo mama toko luka lisusu bandeko balandi kokwa bandeko bayeba akotala biso bandeko bayeba akoluka koloba na micro ya Eco Dynamique Télévision boko mona bino moko lolenge kani bandeko bauti partout na ville province ya Kinshasa ba susu ba kouta tango mosusu na ba province mosusu po ya kosepela lelo mbotama ya Tata Dialunga na kiangani oyo abotamaka le 25 mai mais esengeli boye ba ete bandeko ba susu ba utaki ba koto aéroport ba koko ba mwa ndambo po ya kolakisa esengo oyo bazali na yango na mokolo malelo esengo o batondali nango na mokolo malelo basusu bakouta ba Congo bakomi lelo po lelo milulu minene mikosalema awa milulu minene mikosalema na centre kimbangiste po ya kosepela mbotama ya Kolo Yesu ndenge bazali kobenga ye Kolo Yesu Nzambe ya bamwindu Nzambe ya baindu ye abotamaki po aya kokokisa. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ezali mokolo ya mbotama ya Nkolo Yesu Papa Dialunga. Ambiance na biso ebandaka banda na ba paroisse. Tozo koya nzela ambiance na ambiance tokota na centre d'accueil. Yo uti paroisse. To uti na paroisse Kingasa mission. Kingasa na suka sikoyo ba oyo bazali ba kimbangiste te journal lelo ba koyi ko kanga nini ba koyi ko yeba nini. Journal lelo ba yeba yango ke ezali journée ezali mbotama ya Nkolo Yesu Papa Dialunga na kiangani. Papa Dialunga na za Kolo Yesu. Ngeta azali Kolo Yesu. Okoyebisa nini est-ce que na kati ya mayanga ya lelo ezali kaka ba kimbangiste nde baye ou bien ba no kimbangiste pe bazali?
tozali awa na bano kimbangiste neti mwana oyo azali mama na ye azali non kimbangiste papa na ye azali non kimbangiste mais ye na papa Simoki Mbango kiangani bana soko tune basinoga akoloba donc azaka ne sengo makasi banda to bandi koya na nzela banda na paroisse ya lalite papa Simoki Mbango Dialungana abotamaka na anene papa Simoki Mbango Dialungana abotamaka moto bozali ko sepela le abotama na nene abotamaka na le 25 mai 5 mai ingeta koyebisa na ba o nyonso baza ba kimbangiste te nini ba o ba boyaka ko adhérer na mouvement chrétien oyo ba boya te po ezali yango oyo ezalaka ya kala na tango oyo bamibombaki siko bamibimisi bayaki mpo na biso amibimisi ke ezali ye nkolo Yesu donc bandima yango po yayaki mpo na kosikola biso mama tongi to tuna mutuna moko ya suka est-ce que boyokani déjà na bandeko na bino bokabwanaki biso na bandeko tosana problème te bandeko basangana na mokoto bandeko basangana na mokoto yokani na te pourquoi oyo papa Simoki Mbango kianga na lingi bango balingi te koyebisa bango nini kasi na koyebisa bango oyo nde ezali nzela ya azali na posa ya biso nyonso ya boyaka mutu te baya tozala bomoko. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et voilà bandeko balandi ndenge tolobaki na bino tozo poursuivre ba interview tozo continuer kozwa ba Christou ya église kimbangiste toyeba vraiment utilité ya journée à lelo ce que za nini pourquoi bazali ko célébrer journée à lelo contrairement na ba confession religieuse mususu ba catholique qui ba célébrer bango le 25 décembre pourquoi bango ba pona le 25 mai mbote ndeko mbote papa journaliste kombo nani kombo nanga Joseph Teme la caméra bandeko bazali ko tala yo na Bruxelles na États-Unis partout presque na monde ba o baza ba kimbangiste ba kenda batika bino bazali sikawa na bamboka bapaya balingi bayeba journée ya lelo ezali journée nini journée ya lelo ezali journée à naissance ya Jésus-Christ le vrai date ya naissance à Jésus ça dit que kolo Yesu abotamaka le 25 mai na ba juif calendrier na bango ezalaki na ordre décroissant c'est-à-dire de décembre à janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, ainsi de suite. Tandis que biso lelo, depuis naissance il y a Jésus dans l'an 0, et comme qui, tout ça déjà 2018 ans. Donc il y a botami dans l'an 0, le 25 mai. Et puis, Eza deuxième venu na ye, aye na kombo asika, yeyo. C'est lui qui est mort à la croix. Ayaki lisusu na kombo asika Dialungana kiangani. Yeyo. Wa kufaka ne kulusu wana. Azalaki kitoko te. Yeyo, vilain type. Jésus-Christ. Non papa Dialungana aza vilain type. Oui, aza vilain. Aza vilain et puis Dieu c'est un homme. Jésus-Christ aza mutu. Et puis il est noir. Mundele alobaki l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire l'os le plus ancien. Dieu a créé Adam et Ève en Afrique.